na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila fumbwa na ngai eza na balegume oyo narotia na kati naza na tomate nguma namba niki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango L'émission Monseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mbote Balandinho sur l'émission Monseka Malheur Moderne. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vous emmène en République démocratique du Congo pour vous faire découvrir ce qu'on appelle le foufou. Il y a diata et il est aussi appelé diata bombe. Bon, je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Donc si vous êtes francophone, attendez jusqu'à la fin pour avoir l'explication en français. Étant donné que la vidéo est 100% en lingala, je laisse la place aux lingalophones pour suivre, de sorte que je n'ai pas à modifier le contenu. Et vers la fin, je vous dirai de quoi il s'agit exactement. Bandeko, lelo, toyeko laksabino, vidéo oyo ya fufu a diata, mingi babenga na Congo diata bombe. Na suka ya vidéo oyo na repesa explication oyo bapesa kingai selon batu oyo bayebi pesa origine nango, mais mama Jeannette oyo alambi yango akolimbolela bino soki fufu wana diata eza penza nini. Voilà, donc je reviens en français. Pour la petite histoire, je voudrais vous raconter de quelle manière j'ai connu ce foufou ya diata. C'est pas très joyeux, mais j'ai connu ce type de foufou en regardant un film congolais. Et dans ce film, donc il y avait une marâtre qui ne voulait pas que l'enfant de son mari mange du foufou normal comme les autres enfants. Elle lui a imposé de manger que le foufou yadiata. Et donc parfois cet enfant dormait sans avoir mangé parce qu'il n'avait pas réussi à trouver du foufou yadiata. Il arrivait trop tard parce que le foufou yadiata, en fait, on le trouve là où on va faire moudre le foufou. C'est vraiment des restes, hein. Ça je vous expliquerai à la fin. Et donc cet enfant était chaque fois affamé. Donc ça m'avait tellement marqué la méchanceté. Et puis je me dis, mais c'est quoi comme nourriture là qu'elle veut lui faire manger absolument? Puis j'ai fait ma petite enquête et il s'est avéré qu'à Kinshasa c'est très connu. On appelle ce foufou le foufou du pauvre, c'est le foufou dont personne ne veut. Voilà, ça c'était la petite histoire. Et en passant, je voudrais donner conseil à toute personne qui élève des enfants qui ne sont pas les siens. Donnez le même amour à ces enfants-là et Dieu vous bénira. Mbote bandeko ezali ngai mama Jeannette Kinzomba. Lelo na memeli bino fufu oyo babengi diata. Fufu ya diata ezali nini? Fufu ya diata ezali tango bakotiaka manyoko na mai pona 2, 3 ou 4 jours après babimisi bakausi batandi pona kokausa po batia na basak. Eza na bafufu mususu babengaka ekaukaka malamu te. Tango bazo charger na sac, fufu wana ya vandi kaka na maine na kati. Tango akovana na maine na kati, nde tango bakoya pona konika yango, nde bakolongolaka babikedi oyo bozomona esali ba mwindu na kati. Nde yango tango bakozwa ye nyonso basangisi ye banikisi ye akopesa fufu ya mwindu oyo tobengi diata. Yango lelo na ye pona kotalisa bino lolenge nini fufu ya diata
elambamaka ndenge bafufu nyonso elambamaka po eza fufu epuis eza na vitamine eza kaka lokola fufu nyonso eza kaka kitoko etebaka te oyebima potopoto te eza fufu lokola fufu nyonso mais couleur kaka nde échange nde bokolanda biso ndenge tokosala yango tina suka. Merci. Bandeko balandi fufu na ngai yango oyo ya diata nalingi nayungola nanu po peut-être kozala na mwa bangenza ndenge banikaki yango nazoyungola po ebima bien. Nazoyungola yango nakanisi bomoni eza na mwa bangenza na kati nde nazoyungola yango po etikala pena lisse atako ekozala mwindu me ezala kitoko na kolia fufu moko bien ezalaka nango na problème te bato baboya yango kaka po ekomi mwindu me eza vrai fufu. Nakoyungola kaka apres koyungola nde nakokende kotia na moto tosuki wana bandeko balandi ngai oyo nalingi natia fufu ya diata na moto na nzungu mpona banda kobalola bolanda nga na bokebi nyonso. Ngai oyo nabandi kobalola fufu kaka ndenge balambaka fufu nyonso ndenge okolamba ye bokesina eza kaka na couleur nazobalola ye mingi na moto po abima kitoko azala petepete te. Nalipukesuke bandeko batali nazobalola fufu na nga ya diata eza kaka lokola bafufu nyonso oyo toliaka ekeseni obe na couleur kaka couleur nde ekeseni mais eza kaka fufu mpe eza kitoko eza na vitamine mingi ye akauki makasi te agarde bavitamine ne nyonso nde akomi mwindu. Oza komona nazobalola ye na esengo po aza kaka fufu. Sikoyo nalingi natia na sani nakanisi bozomona fufu yeyo natie na sani fufu adiata yeyo mo ndenge abimi kitoko makasi ndenge abimi boye nakolia mpe azaka ya kitoko makasi
bandeko balandi nakanisi bolandi ndenge na bandaki na présentation ya fufu ya diata na suka nango yango na bandaki koyungola nanu fufu nanga après na tie mai nanga na moto ntango mai etoki nde na baloli fufu nanga ezali fufu lokola fufu nyonso kasi ntango bikedi wana ebebi nde ekokomaka fufu ya diata. Fufu ya diata nde yango wana na présente bino bomoni yango sikoyo tokomi na ngala ya kolia yango na eloko nyonso oyo sepeli kasi ngai nabongisaki kolia yango kolia na yango na makayabu oyo toutaki kosala en tout cas ekozala kitoko mingi bango. Merci beaucoup. Mbote na bino nyonso tomonani mikolo mizali koya. Mbote mama. Mbote papa. Mama oyebisa biso komono nani? Kombo na mama Laurette. Mama Laurette oyebisa biso na diate eza nini? Bon, fufu ya diate eza bien, eleki fufu ya pembe. Mabe na oka nde so échanger couleur mais normalement vraiment eleki na fufu ya pembe. Bato baboya koja na yebi te so baboya koja po nini ezala bien donc nyonso bien. Fufu ya diata ezali ba fufu oyo ba mama bipopola na balibongo ba fufu oyo ya ba déchets ba misisa ba fufu ya mwindu mélange wana soki ba nixi yango balambi ebima couleur ya mwindu et souvent ezalaka pété donc yango wana nde fufu ya diata donc fufu ya mwindu ya pété wana nde diata babinga diata bao. Voilà, les francophones, maintenant nous sommes arrivés à la fin, donc j'en profite pour donner l'explication claire. Donc le foufou à diata est fait à base de manioc, tout comme le foufou normal on va dire, sauf que on va sélectionner au moment de moudre le manioc les meilleures causettes pour créer le foufou blanc et les causettes qui seront recalées, qui ont pris de l'humidité, qui ont des défauts, il y a des petits morceaux comme des racines, qui n'ont pas été bien épluchés, qui sont moches et souvent foncés, comme on l'a vu sur la vidéo au début, comme maman Jeannette expliquait en lingala, seront recalés et normalement ceux-là ne peuvent pas être proposés à la vente. Et donc les gens qui ont des faibles revenus ou qui n'ont pas les moyens ou sont précaires vont dans les endroits où on fait moudre le manioc pour négocier donc ces causettes qui ne peuvent pas être vendues et donc c'est moulu et ensuite ça donne un foufou très très foncé comme celui que vous avez vu dans la vidéo et donc on l'a appelé Diata Bomb d'après la plupart des gens qui ont été interviewés et par déformation ça devient Data Bombi. Donc c'est le mot bombe parce que il part du principe que on a créé une espèce de bombe avec des mélanges très bizarres, des choses qui sont pas très bonnes. Mais d'autres personnes l'appellent Diata Bao. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a aussi une très bonne explication, mais bref, le nom c'est le foufou à Diata. Voilà, donc moi, souvent, quand je découvre quelque chose, je mène ma petite enquête pour essayer de comprendre. Ça fait 6 mois que je pose des questions à gauche, à droite pour savoir l'origine de ce foufou à diata. Mais il est très connu au Congo. On a rencontré très peu de personnes qui ne connaissaient pas. Et donc voilà quoi. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, je vous propose de vous abonner et d'activer la cloche des notifications afin de ne rien manquer. Voilà, donc je vous invite aussi à liker, à me laisser un petit commentaire gentil et à partager. Comme ça, d'autres personnes aussi pourront connaître. Si vous avez vous-même une chaîne YouTube et que vous avez à cœur de partager sur votre onglet communauté, merci de le faire. Voilà, donc maintenant, la petite conclusion en lingala. Bande kotokop na suka vidéo na biso ya fufu diata. Ba o ba yebaka ngote, bon. Fufu diata yango wana eza mwindu makasi eza penza fufu tobengaka fufu babola ou bien fufu penza ya oyo mutu normal na volonté na ya ko kosomba te mais vi salami ndengo na ya arrivaka na bato mususu choix mususu ezala te balie kaka fufu wana eza ba fufu oyo le mususu basangisa mona ba misisa na ba déchets nyonso oyo ba nikaka te tangu balukaka kosala fufu ya malamu.
soki eza mbala na yo ya liboso koya na chaîne oyo kolo apambola yo na propose yo osabone ofina cloche ya notification po bavideo mosusu ntango ekota orate yango te. Nasengi mpe osoutenir nga na mwa like moke na mwa commentaire moko ya politesse, commentaire moko ya bolingo, commentaire oyo ya agressivité mpenza tolingi te na chaîne oyo. De toutes les façons commentaire ya bongo tokoma kolongola yango. Voilà. Donc merci beaucoup nde bolanda nga lelo ko partager pe esalaka mwa bien, ko soutenir pe esalaka mwa bien, kolo apambola bino na bandako na bino. Merci maman Jeannette pour na contenu oyo. Et Sagevon vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bo benga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika ni mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût.